ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Scandale na seni. Matondo mingi bandeko balandi ABC One na binono spozwi nzenga toliba kumalamu ya kulanda ABC One na bomesano ndenge to mesanga koluba mai matali penza mboka na biso na eta oyo tokomi nango tokomi na kokini na lira ndenge nini tokomi na niveau nini en tout cas tokomeka koyebisa bino mai makoleka to mai bai politiko ba koloba na nzela ya ABC One ezai bongo Ange Kashila molobeli na bino to mosaleli na bino mesana kopesa bino basango nangoka obo mesana kozwa na kobanda to kopesa merci na tata nkolo wasaliete to bona na susu ngai na bino pe na pesi susu matondo mingi na mozalisi ya chaîne oyo mama Chantal Ayao na papa Osé vraiment na pesi bino matondo mingi pamba te bino boko sala ete bilili to ba message ya boye komela ba imboka o baza penza mingi libanda ya mboka ba yebaka te lulenge nini mboka na biso zo kendele na yango lelo to kobeta penza masolo penza mingi na maimatali kelasi ya bana gratuité maimatali seni ndako enene ya maponomi pe maimatali ebonga pe ya ba mama na kati ya gouvernement to kobanda bongo na Christopher Ngoyi amekaki penza ko manyola na maimatali penza ndako enene ya maponomi lolenge eza scandale kusala makuna na ebite tokoloba ndenge nini biloko aboye est-ce que toko kondima lisusu seni to pesa ngona maboko ya basango ya maboko ya bato ya église to pesa seni wapi nengo wana mutuna ekotuna ma baimboka pe misusu bakoloba ete ndako enene ya maponomi toko kopesa ngo kaka na société civile wazaka penza na katikati ya bato walobelaka mingi maimatali ya population pamba te soki yazwi ndako enene ya maponomi akoluka sala maponomi na ndenge sengeli baimboka balela te baimboka bazoka te baimboka basilika te pamba te maponomi soko ekei na ndenge esengeli tokolela lobi tokopona bae bakoki kopesa biso pasi te tokoki kofavoriser bato bakoki kokotisa guerre na mboka te mais lelo tomoni makambo oyo esalami na kati ya seni eza makambo ya soni eza makambo ya pasi na yango wana eloko aboye eske tokoki kondima ngo ezonga lisusu na maboko ya nani neti seni oyo na mutune kotuma makaka yango wana baimboka biso nde tozaka na pouvoir ya kopesa bayo bamisana kosalela biso musala ya mboka ndakisa neti seni wana ezali musala ya mboka pamba te soki tokopona baponomi oyo bakoki kolobela bato bakoki kosala musala pona population mais moto wana soki azosala musala pona libumu na ye moto wana soki azosala musala pona intérêt ya ye na mwasi na basi na bandeko est-ce que mboko ke konde liboso na yango wana mutune kotuna maseni tokopesa yango na nani na nataki na posa tolanda lisusu Christopher Ngoyi amikaki koloba maimatali maponomi lolenge nini ekoki kozala lolenge nini bango ba proposaki lolenge nini bango ba bongisaka avant seni oyo ekoma ezwa forme oyo ezalaki bi Christopher Ngoyi na bandeko mususu na sauvons le Congo ezalaka nde bango doit salaka ete seni ezala ta lolenge boye mais kotala mawa pasi bazwaka moto oyo ayina bato moto oyo azana posa mboka te moto azaki na posa bato bakufa moto azaki na posa mboka ke liboso te ndenge nanga uti kosalela biso mboka awa atikeli biso bomba retardé tala biloko tokolela koto ba député ba voter bango lelo babimi lokwa ba vota bango te mezo sala soni seni ayoki soni te seni ayoki soni tasali ba bombe na cour bloc aki ko sala en tout cas ezo sala pasi na ngona tolanda Christopher Ngoyi tozonga lisusu que la société civile RDC qui a toujours refusé de présenter un candidat dans la confusion. Parce que rappelez-vous, déjà à l'époque, voyant que les élections en 2006 étaient mal organisées, en 2011, nous l'avons encore vécu, nous étions dit non, nous ne pouvons pas continuer, il fallait sanctionner la CENI. Nous nous étions portés avec une pétition auprès du souverain primaire qu'il avait signé massivement et avions eu raison du bureau dirigé par le pasteur Ngoyi Mulunda. Cette pétition avait recueilli plus de 80 000 signatures. Et effectivement, la confusion s'était installée. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui, au départ, se réclamaient même amis au bureau de M. Ngoyi Mulunda, du pasteur Ngoyi Mulunda, qui, voyant qu'effectivement, il était mis à côté,
ces gens étaient revenus pour dire voilà, ils voulaient occuper. Il y a même des gens qui voyaient des mauvais œils que nous puissions entreprendre cette démarche, la pétition. Mais une fois qu'ils ont vu qu'il y avait possibilité que tout le monde puisse postuler, ils étaient venus à une très vive allure, nous bousculant même. Et voyez la confusion qui s'était installée, nous nous étions mis à l'écart. Et la suite nous donnera raison, parce qu'on a vu Malouma Lou sortir, lui qui est membre de l'église catholique, abbé de son état, mais être présenté par des églises autres que l'église catholique. Et, bon, bien sûr, Dieu a disposé de la suite, mais nous étions encore une fois descendus dans la rue avec la pétition que le peuple avait également massivement signée. C'est pour montrer que nous avons toujours tenu à ce que la CENI puisse jouer son rôle correctement. Étant donné qu'elle a la mission noble de pouvoir traduire fidèlement le suffrage chaque fois exprimé par le souverain primaire. Au regard de l'article 5, c'est en cela que le pays pourrait fonctionner. Et nous sommes sur cette thématique depuis plusieurs années. Nous ne sommes pas opportunistes. Raison pour laquelle, lorsque nous avons vu, nous avons été à la Cinco. À la Cinco, nous étions les seuls à avoir comme préoccupation la restitution de la CENI. Nous sommes battus pour ça. Et lorsque nous avons vu que les choses nous avaient échappé de ce point de vue, nous avons refusé même de nous présenter aux élections en tant que candidat. Nous avons refusé de nous présenter comme candidat aux élections. Nous sommes une des rares structures à avoir refusé, à avoir évité de nous engager dans un chemin où nous trouvions qu'il y avait beaucoup de désordre. Et la suite doit nous avoir donné raison. Et aujourd'hui, il est question qu'on puisse pouvoir au remplacement des animateurs de la CENI. Nous pensons que, avant de parler de candidature, nous pensons qu'il y a un sérieux problème à résoudre. Ce sérieux problème, c'est celui d'abord d'éviter qu'il y ait corruption. Parce que la corruption telle que nous la vivons actuellement, elle est spectaculaire. Elle est spectaculaire. Elle a consacré la crise de confiance entre la CENI et la population. Allez partout, on vous dirait qu'en tout cas, il y a une crise de confiance. On ne croit pas, cette structure-là ne répond pas correctement à sa mission. Il y a ce problème à résoudre. Toti kolanda Christophe Ngoyi apesi penza lolenge nini CENI ebandaki lolenge nini bango bapesaki makanisi na bango mayele na bango CENI ko avancer nini kotala bato ya miso mabe mayele mabe balobi ete bato bakoki kosala ete makambo ke na logique bakase bango bazwi moyini mobomi ya bayimboka nanga batie wana nanga sale biso bomba retardé sima yango bato bakolela na yango wana totia nani na kati ya CENI to songo sa sous na église to pesa basango en tout cas pouvoir eza na maboko na mino bayimboka tokoti sous na maimatali penza bitelo balakisi bayokaki tata Mokambeko alobaki ete akosala akopesa gratuité na enseignement primaire na secondaire lelo yo baleko balakisi bakomi kobanga pamba te tokomi kokende déjà tokomi déjà kokende na rentrée scolaire 2 mois ezaka ebelete bana bauti kokanga congé mais 2 mois kola kolamka 2 mois eza ebelete kosila toyebi te est-ce que gratuité ngo ekosalama te banani balingi basala ete gratuité esalama te na ngwana tokolanda penza mwana mboka moko azape na ngambo oyo ya lamuka honorable Kasireka amikaki komanyola mwa moke na maimatali penza balakisi to na maimatali penza bitelo tolanda bongo tozonga lisusu. Bon, nazalaki kovient na atelier ya enseignant pour na kolobela likambo ya financement ya enseignement na République démocratique du Congo. Il fallait naya na sola pour na likambo na yango parce que naza un élu du peuple nazo représenter population mobimba ya Congo. Donc esika nyoso bakobenga ngai na kokende. Ne tinango il fallait to lobela soki ndenge nini ba condition de vie ya enseignant et comment améliorer de wana il fallait na bidjo ekosalema na mbula ya septembre ezokoya il faut pas innovation ekotisama na bidjo yango
pour les enseignants me sentir à l'aise, améliorer les conditions d'enseignement. Parce que l'enseignement, il faut être là au premier plan. Parce que pays nyoso, oyelingi et bonga, il faut améliorer les conditions d'enseignement. Est-ce que vous avez une école primaire et vous avez gratuit? Bon, nakanisi namboka oyo biloko nyonso eza possible. Eza na makambo tozo koloba manque de volonté politique. Les osala ete biloko ezoko kende liboso te. Donc bon, soki nga nazalaki décider na koloba oyo bana bakotanga pamba. Mais nga naza décider. Bengai moko na oki kobongisa mboka oyo ngai moko te. Donc nazo benga ba collègue na ngai nyoso ba député to bunda elongo po gratuité ezala na école primaire ndenge constitution na biso eloba na article 43. Parce que depuis 2006 balobaka gratuité de l'enseignement primaire mais tilelo gratuité wana to mona ngote. Merci beaucoup. Toti kolanda Kasereka wa vete auti penza ko manyola mai oyazaki nango pona koloba na mai matali penza bitelo na yango na tokokota lisusu na mai matali gouvernement oyekoya ba mama pe balobi baloba kaete ba mama nde batonga kamboka te ba papa nde batonga kamboka mais ko banda histoire na biso ya Congo banda bato babomi mboka na biso ti lelo ezaka be batata ba mama pe basengi pe bibonga bazala posa pe bibonga na bango ezala pe belé na kati ya gouvernement ezoya batikala kisimate bakendaki mbango côté ya mwana mboka Augustin Kabuya za bongo secrétaire général ya UDPS pour la koyisa bango te bango pe bazana bosenga ya kokota na kati ya gouvernement pamba te ba papa nde babomi mboka balobaka ete ba mama batonga mboka te mais ba papa babomi mboka ba mama pe bazana posa kolakisa bato ete bango pe ba kotonga mboka to na bango mwana mboka Augustin Kabuya na message apesa ki ba mama pe assurer bango ke bango pe bakozala na kati ya gouvernement ezoya to landa comme ça tokutana viva ba mama ya Félix Tshisekedi viva ba mama bombete la maboko makasi na remercier Mama Karine na Mama Denise na makamnyo so balobi a. Mais moi je me suis rendu compte que babandaki déjà ko prêcher un converti. Ou bien ndenge batusu balobaka que vous êtes en train de forcer une porte déjà ouverte. Boye bibino nyonso ke pouvoir oyo ya président Fachi pouvoir wana naïf sarabino mikolo nyonso ke ezaka pouvoir ya ba mama. Baoyo tozalaki na bango tozalaki na bango na commission auto préparaki congrès extraordinaire poto pona successeur ya fait Etienne Tshisekedi nganzaki premier coordonnateur adjoint ya commission wana Mama Denise Bazaki na kati wana tango tolingi tenir congrès na biso na mois de février moi basala IDPS discussion et bandaki na ebisaki bato tozaki na bango ke pourquoi pas to dédier congrès na ba maman il faut to sala ngo na mois de mars nzambe pe asalaki makoki et mon samaki te to pusana kiti muke muke to komi na mois de mars le 30 mars mois de la femme des mois au bafonaki mokonzi ya IDPS mwana mboka Félix Tshisekedi na ebisaki bandeko tozaki na bango boy lokola toponi mokonzi ya parti na mois de la femme boyebi ke na mokili awa mpona mutu nyonso a progresser il faut azala na appui ya ba maman soki oza na appui ya ba maman te vous êtes nulle part. Yango tango toponaki mokonzi na biso Félix Tshisekedi namonaki déjà
porte ouverte ya magistrature suprême nde yango nazoyebisa bino boye mokonzi ya mboka azalaka toujours attentif na makambo etali bamama bino nde bakolo bokonzi wana mutu akosa bino te bino nde bakolo pouvoir wana euti na bénédiction na bino bamama yango na memo o bauti kopesa ngai epa coordonnatrice ya Dinafer Mama Karine ayeba bien que mokonzi ya mboka aza na famille politique na ye kombo nango Union pour la démocratie et le progrès social. Yango na korasire bino boy memo na bino ba mama ngana kozala sima ya memo na bino pona komisango po basalela pe makambo bino bosengi na kati wana. Toti kolanda bongo mwana mboka Augustin Kabuya ba mama bayela ke ebele pona kosolola na ye pona kopesa bosenga na bango balingi nini toyuti kolanda ba mama pe baza na posa e bibonga ba mama balobi ya solo biso nyonso toza témoin ya ba histoire mboka batata babomi Congo batata babomi mboka batata bayibi makasi batata babomi batu ba mama pe baza na posa ko bongisa baza na posa ko prouver batu ke bango pe batonga ka mboka tokomi na biso penda na suka tokokata te sanke topesa matondo mingi na bino nyonso bosi bomisa na bino ABC1 pa mateza chaîne to mesana ko lobela bo solo et surtout ngai Ange Kashila na bomba raté soki likambuizo ko sala nga pasi et surtout kambutali mboko salanga penza posa kaka na loba na mutaki komeka koloba mwa mai matali seni pambate seni de sali ba bombe la mitsoto kolela ba député ngani ba votaki okoyi ko tuna tobike neti jangu bal ba votaki neti kingani ba votaki mais oki ba invalider bango est-ce que cour ekoko sala biloko bongo nengo ana to sambela be makambo mboka na biso ezonga penza na état normal pambate o ekoleka ekosala penza pasi makasi et puis ça pe na posa kolela na pesi toujours merci to matondo mingi na mozalisi ya chaîne Mama Chantal Ayao to peso matondo mingi pambate okosala ete bandeko na biso bazali banda bayeba maima koleka na Kinshasa bayeba eloko nini salama ki eloko nini koleka en tout cas to pesa ko pe matondo mingi pambate osala komisaka bango na Kinshasa sanke ba futa billet sanke ba mata ticket me bakota kana kata Kinshasa papa oze pe to peso matondo mingi papa na biso pe mozalisi ya chaîne to peso penda matondo mingi to kutani balasima. Merci. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC1 Television. ABC1 Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC1 Television. Les leaders en actualité, c'est ABC1 Television.